Prépare-toi mbongo ezoya. Mbongo ezoya. Mbongo osenga kinzambi ezoya. Soko kwe na message oyo yeba ki oza destiné à kozwa mbongo. Soko kwe na message oyo nzambe nde mu te permettre ko na message opoza confirmation ya prière yo salaki. Nzambe azotindelo mbongo. Azokendo toucher motema mutu moko apesa yo mbongo. Une grande somme d'argent. Mbongo ane ko permettre yo osala ba démarche na yo. Mbongo ane ko permettre yo pour la déménagement. Mbongo ane ko permettre pour la business. Mbongo ane ko permettre osala ba business na yo, ba voyage na yo. Nzambe azokendo pesa yo mbongo. Soko kwe na vidéo oyo ezali confirmation. Pour recevoir message oyo, aimer la vidéo, puis commenter. J'accepte le message. Nandimi message. De temps où tu j'aime, et là c'est que n'a accepté message. Où tu j'aime, puis au commenter, na yambi mbongo na kombo na Yesu Kristo. Na yambi mbongo na makila na Yesu Kristo. Na yambi mbongo na kombo na Yesu Masia. Écris j'accepte. J'attire l'argent. J'attire la grâce de Dieu. Na yambi promesse nzambe na vinanga. Na yambi mbongo na kombo na Yesu. Mbongo wana ko dépensons inutilement te. Mbongo wana ko permettre yo fuluka. Mbongo wana eza lokola base ya loko singa kinzambe. Prépare-toi mbongo ezoya. Limu na nzambe zoloba na ngai te. Mutu nyonso tu akokuwa na kati ya vidéo oyo aza destiné à recevoir une grande somme d'argent. Mutu nyonso tu oyo akokuwa na kati ya vidéo oyo aza destiné à recevoir une grande somme d'argent. Pe mutongo na zoloba eza yo. Et ce que ça vraiment yo pour na confirmer telanga j'aime. Pe komelanga na yambi message mama. Nanzimi parce que nzamba kosaka te. Nzamba kosaka te. Eza hasard te na sala vidéo oyo parce que nzamba bi kazo ke no pambola mutu moko. Ozomona écrit j'attire. Nzamba zoloba na nga lisusu boye. Makambo yo senga ki aoke no toucher motema mutu moko. Azoke no toucher motema mutu moko apambola yo. Oyebi te soki mbongo ne yande nini. Oyebi te soki mbongo ozongo nde nini. Oyebi te mutu ndanga apambola yo. Nzamba be oke no salo miracle. Oke no mona miracle nzambe na vie na yo. Nzamba bi oke no mo. Donc, ce que nous avons un miracle en Zambé, na vie na yo. Et pendant que j'aime, pour que j'accepte le message, nous avons prophétisé na vie ya mutu nyo surtout à quoi na vidéo yo. Yeba que na vie na yo ko la lisute. Pendant que quoi na vidéo na msala nzambe, je suis la prophétesse de l'Éternel. Nzamba benganga banda bo mwana banda libuma mama. Je suis la prophétesse de l'Éternel. Ba pasi na yo esili na prophétiser. Souffrance o souffra ki mingi sekoki. Donc souffrance na yo esili. Expirer des gens tant de gens esili. Nzamba bi ozo ke no mona bolamu ya nzambe na vie na yo. Oleki na ba souffrance mingi, oleki na ba difficulté. Oleki na milelo, muto sungwa zate, muto kopesa loboka zate. Nzamba ba paso nyoso mona kiwana. Ezaki formation nzambe na vie na yo. Nzamba likaka sala o soldat makasi. Nzamba likaka sala yo muta makasi. Yango lekaki na ba preuve. Nyoso mona ki ezaki formation. Pe au réussir. Test nyoso o nzamba pesa ki yo ba test nyoso tu komeka ma nyoso tu wana. Okangami kana nzambe na yo. Nzamba lobi au réussir. Au réussir vraiment batak nyo surtout. Wana victoire. Sikoyo e komi tano ya ko sepela. Ta ya souffrance e sili. Ta ya milelo e sili. Nazo prophétiser na mutu nyo surtout akutu nyo surtout ko tia jamais ko accepter message oyo. Message oyo ko komela e. Nzambe ayokaka prière ya ba serviteur na ba servante na nyo surtout na ko prophétiser na kolobe koma. Yangona
tiens, j'accepte et aimer vidéo et partager. Partager vidéo, oh, bien aimé, pour que nous la bénir. Parce que nous avons que nous pambola mutu nyonso tout pour qu'on a quatre vidéos. Tant qu'on partage vidéo, nous avons pambolo parce que et que sunga pe ba ninga mususu tout bazana ba problème, ba solution. À travers vidéo na sali, prépare-toi mbongo zoya. Nzamba lobi oleli mingi. Nzamba lobi oleli mingi. Onyo komi mingi. Siko komi tano faut sepela. Tant ya passe déjà expiré. Osu na temps souffrir te. Et comme temps na yo mona bola mwanzambe. Obana ko bonde la, et là on m'aurait changé raté. Mais tant qu'on na vidéo zali confirmation ya maya misu ne kauki. Nzamba pangu si o maya misu. Nzamba apangu nzamba azoki no pangu so maya misu. Olela lisuto kuma kama mutokoseka. Bandoto nezoki no kokisama. Soki message tout yo, yeba ki message za pona yo. Et surtout partager vidéo, partager et commenter, j'accepte le message. Nandimi message maman, message za ponanga. Et nzamba zoki no fungolela yo, yemu tozolunga o sa ba démarche ya ba business. Nzamba zolo banangai ke ok no tinde la yo aide financière. Mutu mo azo ko aider na mbongo ko permettre pour ba démarche de ba business na yo. Le business na yo ko fuluka. Business na yo ko fuluka. O banda dans mutu nyonso to ko na vidéo aza pour ça banda sa ba business na yo ko fuluka. Ato ya mukie. Vidéo oyo ezali confirmation. Na bondeli pona mutu nyonso to na posa mbongo. Pe na prophétiser na vie ya mutu nyonso to na posa ya finance na ezala stable. Na bondeli na Yesu Masia. Na nzambe na ngai Yesu Masia Yesu Kristo apesa o yango. Okwe na kate vidéo la prophétesse Emerbi clairvoyante et apambate. Je suis clairvoyante. Je suis clairvoyante de l'Éternel. Tikate Yesu Masia pambola mutu nyonso to ya ko aimer pe ko partager. Yeba ke lokolo kwe na vidéo oyo oza destiné ya ko recevoir une grande somme d'argent. Liboki mbongo zoya. Alors ba mama lanzimi, j'accepte le message. Liboki mbongo zoya. Ndama okinelo mbongo. Ndama oke toucher muto yebite apambola yo. Message za pona yo. Yama yango na kombo na Yesu Masia. Et surtout abonnez, follow me, follow me. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Nous allons na kombo na Yesu Christ. Amen.